Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozami la canona bino vraiment ye mbote encore na mon patron mon boss papa Sibo Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa pourquoi pas na Georges Djunga OTT makake mafumbe mbote na yo vraiment na mama madongo la patrona moi ça ya fiotingo ma mbote na yo toujours Darling Love na émission na rendez-vous de stars na rendez-vous de stars les autres vraiment plus na Clarisse Plasma la sexy journaliste bino soboyebi vraiment na internet mais si ma so ko fongola bandino so ya Congo Check Check TV ba mon invité na nga na lelo na plateau ya rendez-vous de stars autres so la na bonjour Clarisse Plasma. Bonjour Darling Love la canona. Kanotina Kats. Merci beaucoup. Mon nom est Elboso, na ba fan na yo tout au balingaka Clarisse Plasma. Mon nom est Elboso ezaka ke. Linga bino mingi. Bine pe bolinganga mingi na yebi. Nazana bino vraiment. Tout ça toujours ensemble qu'on a linga bino mingi. Fallon Mamuluba, Fallon Thomas na Paris bambote no yangwana. Dona linga bino mingi quoi. Liliane Bazengo, Joe Loemba. Original plus original. Moi sois Melissa Bafi à Paris Mikolo Pema Joloemba moi la mon ya solo bambo tenu belé moi c'est Pembe. Merci beaucoup Clarisse Plasma toko tamamo na maman na likambo lelo décidé ba ko bwaka yo moi si ya mutu olobi ozana identité moko undimi na yo public na yo bayeba mobali na yo yo monite ke kala mingi te na internet 2 ans mais na TV Kishasa la umela kipe 2 ans na internet na TV Kishasa ozala déjà au monte ke za très tôt force la no carrière na yo Darling Love na sa la carrière na ngai. Est-ce que ngai na osa la vie na ngato na zozala na lengeye to na sentiment ya internet musala très tôt pe na kati musala na ngate pe papa nda zabongo appétit musala te comment limiter parce que comme déjà moi si ya mutu engagé comme ba place musu bo za limiter ko kende te boy ba blo musu ndenge za na internet. N'est de place ni dans la limité dans qui était. Na répétition il y a musique. Peut-être non. Pourquoi? Dans la limité dans aucun des autres interviews nanga. Sur la poste que la zamba pas de la forêt qu'on doit interview nanga dans aucun des. Sur la poste que na répétition à faire de tokuta na kuna yo samsa na Congo Check Check ngape na samsa nanga na Plasma TV na aucun des. Dans la limité. Merci beaucoup aux limité te mais n'habité et le quoi nous sali yango pourquoi au bête ça vient na biso à Londres wana et mutu pasi ou bien nengeni na bête mutu pasi ndeni nga za sou moi si na été na za sou moi si na été depuis 2016 hein na za sou moi si été depuis 2016 non bezité non eza bezité ndena lo belle sœur na ngai Anita Ndoma Nambale impératrice et empereur fils Kandolo ba olandanga mobali nanga za ba famille nebele na poto bakenda poto tongo donc na eza la base ndeni so eza base na otanga pena komba muto monte ke ba famille ba s'apprendre na yeke to ba camarade ne ba se moquer na ye que moi si wana za otanga kombo na ke yo mobali na ye bozo bala na boy ndeni ninzo eza ndango base bona nga peut-être na ko lungana sala ngo base ndeto message sa ba base na buzoba na sur internet mais on est que buzoba mais oui eza buzoba ya buzoba la chronique ezate ke ezaka te ke faut mutakala na faut ba publier ngo na internet pour au mona que ça célèbre to yonde faut finga rabatu mingi pour oza la célèbre na batu ba mona après ko tala yo to bota za bana to bala tout ça la ba émission ma famille mibali na biso ba wandotala ba otala tam sa mitale la ko tayeba te ko saka mo sande ko na ye obi ke yo zamba problème belé na batu na poto ne sina nani
na patron osala no banana obeba non. Oh munia Karine Yamado ngaka bala monte que bazui pena tomba ya bien émission sengi ba fan na pardon sengi batnon surtout pas. On les opinions na Karine Yamado azamuta théâtre. Nga na sala pe théâtre mais profession na ngeza théâtre te. Nga na journaliste. Yango nde musala o nga na tangeli classe. Karine Yamado so asenga ki pardon na mibali ni ya poto ayebi pourquoi asenga ki pardon. Bon eza yé. C'est là eza évangile c'est là Yamado. Nga pe na lezo le kan émission te pona sa na sala publicité ba kombo ba tuté. Ngai na za problème na mututé. Na za pe na zo se reprocher. Plasma de maraka fort. Mais ça normal. YouTube eza télé ya kinte so leke se leki. YouTube ba bomba koyebi. Mais ata ba bombi bébé ata ba zongi sala pena ndo tanya nita ndomba na ba zongi seli ependa ba image no ya kala kala. Mais ata ba zongi sengo Anita aza a poto aza jeune aza maman mobimba te so indeni te aza vraiment jeune aza ba ne 4 ne la mba ne vraiment ba kumbela bolingo na bon kitoko. Ata ba zongi seli émission to Anita so kata l'émission. Eza normal, eza temps là peut-être comportement oh peut-être na ko komi mema. Tango nazalaki na sa engagement moko fixe o eza que engagement mo be o mutu nyonso ba metiti ma ba yebi yango ba ozela ba invitation na bango o peut-être tam sous lelo sur internet bolobaka boyo lobo changer langage non changer langage te parce que nga za pour ça na mbai na nganda kumoko ata so azaki na kikwiti to ngato bala na kaka ya pona potote pour me la poto baba kana momba bali na mombe po ami mambo kende za faire oh ah mais manga ma pekate avion te me mango bosa kasi tiens on lobby on sûr na sir makasi trop même trop sûr ta la caméra que lobby to yoka te ke te naza libre mutabenga ngasu mwasa kingani te ngai komate parce que wana za mbali nanga ambali nanga pena onzamba pesinga avant mbali nanga onyo zela yo bomba yenante moti ko bimisi tongo makaka umeli depuis 2016 ah 2016 bon muta Londres ana bokabona 2016 ye 2016 to kabana 2016 na jupe azala na mona balance ngolu azala na balance jamais anazwa kika ngolu ko après ko beba ne oza sûr que dode mavumi azala pena de base bon azala ka de base te tangu nanu na beba na mutu wana te ngana ina ngo sa publicité mutu ati to lobela plus yo la tête te mal à la tête et ça dépend nandenga se comportaka âge na ina mama salara hein et concorder te quoi nga loba déjà mingi mobala loba mingi simba te alors bele mingi so ameli mo 20 na e nde lobisi mingi mais amele loko te aloba nyonso na mukili pardon na kokate siko lelo yo comportement ya ba journaliste na invité libala ngo eza binomi balé na mobile no po comportement ba journaliste lelo comme passe ba journaliste internet ba kina sango batine la mbala poto mitakala ba journaliste internet bazaka bandumba ba journaliste internet bazaka boye est-ce que vous assure obando sibir na yo ben site wana vina yo mobimba ou bien ozoluka ke obongisa nan po za site tango lo baboye si mutu monta ana mutaka na yo oh même ata so aza mutaka na ngezaka mutaka bon kikoso mutemona mutaka la mikonyo so etonda ngoti soko poko soki douche ndenge zabo soki senta ka mutu nde senta base bela bona mitaka la mais saka mutaka tato utala bolibu mama biso to bimaka utemana bilamba te so aza mutaka na moni ke ngana zo ndeko na ndimbala nga amoni ke ngana ina bana na mbala nga ya yo ki mutema passe so aza mutaka na api bien na nza nga ka à l'aise pe so oyo moni mitaka la ndenge ya publier ngo oyo sala interview na boya te pe mbala nga boya nga tena trop sûr so ça mutaka boni ke ndena lobibo ya moni na mabe moni ke lokola ngana obala na mbali na ngai asali darling to za rabatu ba fi internet babala na passe comme na za mwana mukiete na mwana mukiete ndena za 25 te na 25 te na 25 te na 25 te pe na za déjà likolo ya 30 na za mwana matabisi mo be likolo ya 30 na za déjà na mwana moko oyo akokisa deya 5 ans na novembre ozomona buzo bati wapi tozalaka bato
yo vai na poto je saka ke nga pona ya guichet ça fona na 5 conteneurs pour na sala 36 ans na poto pour na sala 25 ans na poto sikoyo okoya na yo te yo zozela fo ya na 5 conteneurs okoya na komona o mukolo nini na yebi na nga pete soko zanga na mukanda oza pe na mukanda ya solo gouvernement ya mboka yo vanda kana zo reconnaître que oza résident na mboka na yebi te ngana continuer ko croire na yo nandi makayo mbongo esi sanga ba sentiment o ngana sango na nzoto te bengi bon le quoi yo ko yala yo to so c'est la 5 conteneurs balangai na ya to vanda to bando to sala foyer clair exacté sikoyo na sala nini à part wana no oza sala banzela na yo belé et simba te vraiment balo alingi mwasi na ya ta ba biso ke mwasi na za randumba poto ngolinga neti dode amona nga na sala ba émission kutu ba kilota mikuse ba roba mikuse na tourna ba théâtre ba jipa mikuse ba roba mikuse asepe na ka ndingi wana asepe na ka bongo. Merci beaucoup tozo chita déjà plus na ebeke mobile pas ko changer mwasi na ye ozomona mobile pas ko changer mwasi na ye ezate ke yo faut me manso ndeni so me monde unité en tout cas de ma vomi ça c'est mon amour bon tenir nga rigueur ta ça mobile nanga sikoyo aussi comportement ya bande ko na biso ba journaliste ndenge ali réseau kende ko fingana journaliste to ebaki journaliste azam tout monde ba faut ba respecter le ba journaliste ba komi ko fingana na ba artiste musicien en tant que chroniqueuse tant au message na yo ezo salon ndenge et pesa soni surtout na ba o ba to ba sa ba congolais te tant ba o tala ba insulte la boka zate ke tant o finga mutu na lingala que ivoirien yo ka lingala te lokuta ivoirien yo ka appel lingala ozomona à cause à pas bala moi sa congolaise quoi et puis mon langue la mango a peut traduire makambo yo zo le bana traduire pour la mbali a expliquer que te azo finga mutu tel et ça soni makas pe ça passe mais moyen rechanger mutu ezate mutu amta ebinenga zo kumbana et alors quoi de ngai lié lelo le quoi na monique na komi na ngai engagé dans sa makambo na na mobile na ngai parce que na rappelons que mobile na c'est un homme de Dieu, c'est un prophète aza prophète amsa na nzambe na monique musa na nga so na yambi peut-être na kena yambi musicien na nga na sali musa na ngai sans ko finga mutu sans ko lo mabe pour la mutu parce que na ba belle famille na nga baza à l'étranger ba mobile na nga za na ba nièce za na ba neveu batala ke moi si oya bala azo finga soit peut-être tam tout azo finga abiri to azo finga maniqué to azo finga mutu tel non en tout cas pour nga vraiment ndeti ba ko finga mususu na finga na vie eza berère eza musande non même so que mutu fingi yo fo finga j'espère que ndena na bimi na nga na lignée wana mutu ko finga ngate so mutu finga na optinda na opesa na kabele géri comme tox à s'apprendre là et ngala ofinga la ngali sou. Merci beaucoup to comme presque na fait émission rendez-vous des stars to saka ilo mo ya vrai ou faux et Clarisse Plasma ko sikate pardon pour na bi ko sika mingi et vrai ou faux Clarisse Plasma auteur ko kimaka minta escroquer mbala poto mbongo yango azo balela faux ndeni c'est tembelo bunga na tete na bunga na tete parce que na zaina ba prière na nga na zaina makam na nga libala za komba pour protéger le bas pour makamnanga komati pour na nobete na mbanga bena TV et senga il faut na pendant un mois pendant la concentration et demi il y a ba prière il y a ba prière pour na chamba na ba prière pour marambeze belé na mukile ezateke pour na ostre comme bala poto mbongo te bibala ngo poto ba na mbongo ba tia ngo wapi atindela ki obosaba affaire nini jamais na reconnaître ngo te reconnaître était po na moment ni na temps oka emo nanda mona otobunga ona ba mikolo nyonso na zayi bien na mobile nga to zayi bien makamno so bien mobile atinde na mbongo za do de ma vomisa na yebi na mbala ngote. Merci beaucoup, j'espère vraiment. Et ça vient en JP Pan dans 5 fois Ballon d'Or en Suisse. Et ça est vraiment bien en casse. Plasma, mot de la fin pour l'émission, la mission et puis bah mbote na ko pesa minute pour y ba ni mo faut diminuer ma banga pe de comment ça libala. Ouais, merci beaucoup. Na yo na muto au disposer temps na pour nous banga l'émission. Merci pe na ba fan nyonso
ba téléspectateur ya Congo Check Check naza vraiment na respect mingi pona bino bambote na ngai na opesa kaka na Maria Daniela na Suisse. Maria Daniela donc moi c'est à pembe na Suisse. Pesa sumbote na ngai na Liliane Banzengo. Liliane Banzengo na France. Bambote ne belé. Joe Lwemba na Paris. Bambote ne pe belé. Charlotte Mavinga. Beta nanga bien ko. O beta nanga mabeti. Yo ngana yo to yebi kati bien. Charlotte Mavinga maman Ephraim. Motema batu ya Tonino Muzino. Sola nanga bien. Et ça la bien. J'espère que Nasuki Nangana. Merci beaucoup. J'espère que vous avez qui vraiment embellé à Kolanda. Émission Rendez-vous des Stars. Au Darling Love les lois, les vraiment sur la Clarisse Plasma. Plus privé naïe, attaque privé babi. Tobo Mindambu. Tolobelika mimi ya likolo sur barimé en nenge zala kaka. Plasma bi atkalo escroquer mbala poto te mbala poto bazaka na nini. To mbala ngwa poto ayaki na komio ya escroka ki ezaka juste nalobi te ke bazala na nini nalobi nde ke mongo ayaka nango ezalaka wapi ngam nde nazabe banana banda chronique musicale non te mbala poto ya to la ni na flat nde nazabe mbala poto liboso oh non la net ezakisi pongesi kama ezaka de mavumisa ikaye atosha numéro bamboto ne belé. Merci beaucoup, merci encore dans mon patron, mon boss, Papa Siboumou Tombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance. Merci encore Nabino Nyonso, Oebolandaka, Congo Check Check TV. Vous avez toujours branché la chaîne Congo Check Check TV. Bon, vous allez décider. Merci encore dans moi mobile ma caméra metiti mando ça qui toujours bon mon image qui toko boy. Tout mon ami. Bye bye. Congo Check Check TV. Yasibo Mutombo, Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.